Ba même bango poto oui, ba c'est petit bango, c'est la base belé. Que tu la fali ko, le ben na bunde fa na lobé la fali pas ko bundela. OK. Ko bunde papa quoi. So ba bunde la fali. Olonga kasi. Ba c'est petit bango. OK. Ba e poto. C'est ma bête. Mais la minute fali na za la biloko mo moto na se ba boyaki. OK. Ah voilà biloko, ayoka biloko séné ça veut bien qu'on comprenne. Pata. Il faut respecter nous. So là OK. Non so là. Oko ya te vendre le lineti. Voilà mon balé le mon balé téléma. Il faut la manika zo manika zo ata. Mon on est comme bon. So pour fois zo ata pena do fa azwaka. Donc mais il y a rôle bano makambo nyonso te ya rôle bano makambo spirituel hein papa yozo ke ni na makambo vie privée et tout c'est pas bien na lobi na yo moi na za na droite o mbola communauté na lobi hein nous fallait ki na bango ba fingisi fali na so ka passe parce que fallait bundi ba ko ma fali bino ko bon na ka bon me fallait bundi pas comme na comme wana a sakanité a me bino boya po bo ka vina bino. FB100, le spécialiste de l'événementiel. Pour tous vos événements de qualité, par des professionnels, avec DJ, équipement, projection de lumière, feux d'artifice, fumée lourde, rideau LED, gâteau d'anniversaire avec chariot magnifique, service traiteur à la demande, piste de danse, proposition d'écran géant, photo vidéo, des caméramens spécialistes, des professionnels. FB100. Bana poto, bana Paris, bana mokili mobimba. Tala restaurant oye libiso bilubi ya kitoko. Yangoyo! Restaurant chez Franck Poutou FM. Et libiso cuisine africaine. Oye zani na ba spécialiste. Ba yebi kaka kolamba biloko oye tali ba africaine. Yo mutolingaka mbika, matembele, ntaba, mbisi ya kokauka, nzombo, ngulu, madesu, yebake awa okokata musapi po balamba kangoki toko. Okanise suki bongo. Awa na restaurant chez Franck Poutou FM. Ba bongi selibino chaque week-end. Eko banda ko yinda awa na miziki ya kitoko, c'est-à-dire que ba rumba ba live penza baza ko betela bino miziki, oza ko lia, oza ko bina, oza ko sepela na niveau ya mukiete. Po ambiance ezongi sikoyo na Paris chez Franck Poutou FM. Bon abino bato boza ko luka esika ko organiser anniversaire, mariage, réunion to conférence, yeba ke awa na restaurant chez Franck Poutou FM bazali na espace ezali na capacité plus de 150 personnes. Oyo okozala mubimba soko organiser ba manifestation na yo awa ekozala kitoko na niveau ya 2 fois T. Na restaurant chez Franck Poutou FM bazali kosala tous les jours à partir ya 10h ngingo ti na X temps, c'est-à-dire 7 jours sur 7 na niveau ya 2 fois T. Adresse na bango Ezwami na 68 rue Émilie Zola 95 870 Benson. Pour la réservation, au benga na numéro ya téléphone Oyo plus 33 76 72 83 097 Ozamo Bimba. Na restaurant chez Franck Poutou FM. Non, bangonde bavandisi masolo ya bilubu pena akei ya 2 fois T. Surtout makambo ya ambiance ya Paris et kominde kulalawa. Na restaurant chez Franck Poutou et Kézongi. Wow. Bonjour fidèles internautes, c'est votre émission Carré Parfait avec votre humble serviteur MS. Carré Parfait, émission socio-culturelle et la rabino ba information ya sursir na palin esika ezomi bino. Bozolanda biso bongo na image prod chaîne YouTube et la rabino image ya propre ya qualité ya 2 fois T esika ezomi bino na ba palin. Pour commencer cette belle émission, salutations spéciales à toi Evon Tumbana envers ce balobi moto mbongo azamoko obeleyo tu donnes au pesaka na motema mobimba. Evon Tumbana envers ces salutations à toi. Avalo Pindi, Tour d'Europe, Baluka, salutations spéciales à toi. Jimmy Chimanga, Port de la Chapelle, salutations spéciales à toi. Et bongo wa Jenny Kabasu, Conteneur Yabilamba, salutations spéciales à toi. Jules Makaya, salutations spéciales à toi. Papi Lebro Wangai,
Oise Telecom, salutation spéciale à toi. Bozolanda biso na Image Prod. Ozana fête à mariage, ozana fête anniversaire, ozana posa basa elo service traité ya kitoko balamba bat balia ba sepela, zoa bato ba responsable. Contactez biso na Image Prod pozwa qualité ya kitoko ya service au nyonso bako salela bino na bandako boko sepela. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Image Prod. Derrière la cam, toza bongo na Yemoko Fire Basket, Patron Bogos, Nekwagi Basket, Héritier Basket et Shango Basket. Il y avait eu trop de rumeurs. Batba Lobby, Bakiti, Bamati, na groupe, il y a un victime, l'entourage, il y a Fali, il y a trop de suspense. La suspense, ils ont continué. Et voilà aujourd'hui, Nazulbino Motu, Oyo, Azo Pesa Batu, ba suspension. Moto Azo Longo la Batu. Moto Azo Pesa Batu, ba devoir. Je suis ensemble avec lui. On va prendre le temps. On va discuter ensemble. On va parler ensemble. Avec lui, je sais que Boro Sepela, Nabandako, Esika, Ezouamibino, Nabapalin. Wadjeni Kabasu, toujours salutations à toi. Salutations aussi à Valopindi, toujours. Valobi, tous ensemble, Nayo, Fire Basket. Tous ensemble, toujours Nayo. Donc, on est en train de. Là, mesdames et demoiselles et messieurs, je reçois pour vous aujourd'hui Camionnette Bola ou Mbola. Mbola. Que je salue, je dis bonjour. Merci beaucoup. MS, Nalanda Kayo. Merci. On le vit très bien. Nalanda Kayo, donc, donc, tant que tu as comprendre, tu as maître. Maître, tu as grand maître. Tu as maître comme belé. On a ban à penda comme na zaka. Na ban belé o ngai na bimisa. Na o ngai ba masa bimisa. Donc, on a grand maître. Donc, on a les cas, on a un grand maître. Na ban belé ko batala nga penda. So le mo beti pe grand maître le ko zaki bien te. Grand maître ndenge na grand maître. Grand maître ya. C'est là Simon Kimba mutamakasi kacher. Grand maître ya ki mutamakasi bien kisi. Non. Là, tu vois qui na mona nzambe mona kimbamo. Mais mutamakasi. Amla kacher na mutu ya makasi na grand maître ba maître bazamna grand maître. Le likolo benda lo mona nga ya makasi. Ya makasi. Oza grand maître oza mutamakasi, tuzo continuer, tuza na lelo to yambio puisque tuza na masolo ebele ya kobeta na yo. Bonne santé. Et santé ça va. Santé ça va. Moi santé mo muzake nzamba zo sala, santé ça va. OK. Ote Kinshasa, bakangaki yo. Oui. Olobaki yango moi vite fait mais bakangaki yo po nini? Non, monika ofisa be rire mso vie. Le monde no beti libako le kanaki après naki ko recruter nango. Na mutu mina ba bêtise te. On comprend na loki le moko na kanda après na recruter ki na senga pe bolimbisi na bato na zukisaki na muto pe na sai na lobelaki na bato pe ba ki pasi na senga bolimbisi pe na bosa na page yango. Yango na pe etindaki ke ba réagir bon donc penza et puis senga pe moi laisser mon muto quoi. Bakange une fois au bangi façon no ya royo sengela pardon na TV ezaki façon moko bato tout bazo juger peut-être de péré balobi bien que bakanga kiyo bien que balimbisi yo mais tu pourrais pas venir à la télé au senga pardon la façon anane tu mutazo lenga bato ouais bato balani bato kaka bato ko oh yo boyebi awa nzambe nanga wende uzalaka ko ta marchaka ta tambolaka tout ça tambola ndenge na ye au tambola maybe ke eloko la sala ki batu wana batu oui mais tant muta asala likambo eza yo ola ndanga wana batu mutu ala ya ki bona bomena ebile msusu risque nini eloko na sala ki eloko na beta ki pona yebi makamini ezongi ndenge bele ko ya bien na malamu ka donc amona yebi mais la banga na grand maître na banga ke eloko te na sala ma bele ya mabena malamu ola nanga mais likambo na mona ki mabe makasi ngazanga o sengane pardon ta mona mabe te tali mais tant ko ba bongo ce qui lobi akona nzela la ngai ko comprendre akona nzela ya mutu na za période balobi wana na ndinga mabe abetel solo descendre simu masala nga kan na lobi ka bongo na tangi mutu na bika non nga pona nga esengela ki na pena bongo po mutu ona betaki na vala na pe time belé c'est mon vieux oui time belé na vala nga mobo na za ba reproche même ko na beta on kana zo ba coup de fil pena bala moko avant côté comme aboy ta na beta kam na moni maître Jamos les pour l'option na mbo les amabeli comme beti toujours mbo malaki na kini le mbata ba benganga descendo ke musika le mbola
aller bola to soana c'est pelate na tala wuli kamano betango yukende boye mina okela le bola te benga ngapina la kina le bola le bala comprendre famille na kima ko mbaba on a vandi eza pour la cachoter na betaka mabe avant que tout et ça la bongo ba tout ba reprochanga d'accord ba te États-Unis mamni au sali donc ezaki mabe makasi on a ngamo ko ezanga mais wa benga ndenge ba benga linga bon c'est moi d'accord mais ozo mona ka communauté mbola donc azonga de la mystique bon Camionette Mbola relation nini ozalango na Koffi Olomide? Bon, Koffi c'est mon vieux, n'a pas ça temps belé na hier en tant que garde du corps na hier temps belé penza quoi et m'a belé hier c'est mon vieux na minute toi la relation sauté bon relation et beba la on peut te marman interne toi peut-être lelo a vous avez na azana dan obligé na ramna lobaki mais c'était mon vieux quoi. C'était ton vieux? Ouais, c'était mon vieux. D'accord. Comment tu temps et belé il y a bien ailleurs quoi. Pemé na Koffi Olomide. Ba souvenir à malam ni nos ananga Koffi. Bon, et belé bien rakul ma banga ba de la parler sur bala donc ba souvenir belé zali pour et ça y a bien zali. Il y a bien ça et belé. Bien pesament ba biloko mo pas bien. Non ba oyo quoi. Bon. Et pas cause ba voyage plutôt ça na poto. On a la poto wa. Bien rakul. Bien sécarato, bien une ambiance, bien la caméra bien quoi. Mais à tout moment ça tout baramato. Il faut me kaka. Sera tout bi aussi porter les kinam. Oya ma beza nini. Ba mauvais souvenir ya vie pa na yo. Non, ba mauvais souvenir à vie. Ba mauvais souvenir à vie ya ma bé. Pour na nga penda vivre. O vandi na bomita lobi via salingelo. Il va dans le test car et le vieux quoi tester donc à mon vieux na motina. Mais ba mauvais souvenir na ma bé te na monate na ebiki na monate à part non ils étaient pour na ebiki to passer na vie ba tant ni albika ba temps belé obligé tant ozana ye na kutane ba mbisika de belé na Koffi ba mbisika de belé na sasni ba taka biso mo tona ye makamuka ka ya ndule wala concernant ndule mo belé mais ba mauvais souvenir les rambo nanga te na monite enfin depuis na ba otali eloko via sali et toucher na motema nanga fona ezate ma bezate donc ba kone ba kaneka bo sinu ya mabepe na mabepe no fani na Koffi bo ezate donc Koffi azane via la yinye bo na ezate OK donc Koffi azane moto malamu moto malamu d'accord mabepe ozo senga na ezate OK tango zaki na quartier latin et pas Koffi Olomide na quartier latin D'accord, ok. Tant que tu na vie, ok. Fallu aussi faisait partie à quartier latin. Relation na yo na époque où on a fallu zaki nini. C'est mon petit frère Pendanga, tous aranu. Pourquoi même nazana le cavé l'emsou ba comprendre les relations télé mo va na via zo reprocher non. Yo pena la petit no fali kaka bino mbale kaka ba ministère tout bazo déclarer mais on est c'est la famille. Vous comprenez la famille, na bindenge nini. Quand on a fallu boyer le pourquoi donc pena relation pena a fallu mon petit frère vieux côté garde du corps c'est un peu ça OK aux autres jouer rôle ni le pas fallu non jouer rôle monter et là on doit comprendre tout le monde à la télé ba minga mingi so télé bien so dans salle émission mingi na ba plateau belé liboso na mingi ba kimbangiste et ma politique oui na ça que moi et le montant ma baise tellement le moment ma baise na coach en vite fait parce que bata bambi caché non ça bien ça la mingi ne ka tu vois ça la émission analyse oui émission na vandi pe parce qu'on a tout balé so ma bezande bagimbangi c'est le mot ils a bien te bona pour ya moi dès kimbangis le moment so na moni côté na côté kuna mo le ko na ke et mo politique na côté mais ba tout si ko ndo ba talinga bien si ko net carrément ba fali non c'est même pas ça aux allez me sur comment na moni bien te na moni ndenge bato le bilan na télé bien pour na yebi fali na très na bien makase na moni so ça bien te na réagir bien na lobby allez bato ba mingi le moko à part koloba yebi que as un petit frère penda donc OK c'est ça quoi donc yo na bureau fali za na rôle moko to jouer na bureau fali et bureau fali te na monter donc na bureau fali te maintenant par quel droit Camionette Mbola au le Cana TV au suspendre batu oyo fallait abimiseli mbongo abimisi ba visa tia me mabango na poto et toi tu viens aux un rôle moroté na bureau fali mais oye au lobby que bolongwe par quel droit
au moni nde tolobaka lelo nati omola na mozoleka ana mikili awa ezala bongo te quoi tozala kimia tozala bien mais bozobe ezalaka na bato batiaka makelele na internet wana lelo nga kolinga te nde tolobaka tout le monde a toujours ba porte parole to to mona ngwa neti nga apana banga to moni mutaloba ki boye ba porte parole okese batake to wana etambola na internet oui mais sikoyo tango na yebi ke na yebi ndenge fali atambola ndenge fali même makambo nga ona na krechaka levier fala sepela na moto comprendre atamuke mais comme naza vie na ye akotika ngate fa chalisu comme comprendre fa chalisu mais lelo tango na vandi nazo mona sko pona yebi fali nga machaka bureau fali c'est pas mon problème nga j'ai le bon décision tant que destination qui monga na kiyo moko ngai OK parce que au moins mamusu to mona pona yebi o nga nazo loba wana côté fali paza ayoka toi tu même moral car ayoba que c'est comme ça on comprend ndenge mabete parce que lelo fali akobeta ndule amemi batu ninga maka batu batu orchestre tout ça bah c'est belé même peu badila so ba epé mikili balaka ba ye badila so ba ni dila so ba ko loba tete ezaka ba ezata bino boyete ba ko loba ba vandi ba tala ma fallait le kande nini fallait ma ndenge nini ndule ndenge bona mais batu o fallait maki wa chaka chaka mutema te ba ye asa bon plaisir mon poto po ndenge ba ki wana mutu moko ta côté client mo na concert azate kala ninga oui bon ko batika keba ba place keba po ba kota do ba koti mutu te ba ye po parce que bon plaisir mais comment on na poto ba na mwelo ba na moi agenda caché na bango ba sala kombo na po na yebi petit na moko po yebi na osongele sima alba serimo ngaso na poto na relia fali na succès oh manike alba on a kin manike alba serimo ngaso na yebi na poto na relia fali na succès na poto manike apexio tanga kombo ne na rapelo kaka to tozonga ngaso na poto na relia fali na succès et ça la fali be passer qui pa na été mais même comme poto olaninga parce que tant ba poto ba comprendre succès ba kanek ba sala bango ba monya onté pour te changer ba combattre ba bomba pena ma musique moi c'est quoi so ba c'est quoi les akina engombi ba ye poto engombi moko te lo moko te ba to bimela ndenge nini siko eloko pesa kanda pour ba kena buzo ba moko pour lelo na Congo ezali soko beti gauche au droite koya dans la bibliothèque so ba beto awa pesa ce soir so beti e koya la côté moko yebate OK donc ba ko tubo donc ça bisting donc bango so ba yaki balinga ba meka ba ye pour na mamandule ba bosani ba kena côté mususu donc ba kena côté mususu na moni bina ke côté bazo kende ezo fingisa petit frère o nga fali o nyo koma pa koma nga komi na fali o ya komi lelo asala sengo ya Congo ya Afrique c'est bino bo comprendre té pour na bike tango bozo kende na côté bo kende wana ezaka mbeli bato erlo bato vanda nga musu bato tomboke belete na côté na mutu wana mais bandi ndenge nini bino boye boye pour na fali makama fali bo bosani bo koti na buzo ba mo boye o na buzo ba na bo koti na po mo bimango sko eza passe sko le bo koti na buzo ba wana tango bino bo kena buzo ba na bino wana bandi wana bato baluka ba matière ay comment obenga matière ouais je quand matière boye on analyse ngo bo ke ba sens tout voilà parce que bango moto ba boti makambo wana parce que ngai leo na le loko moko bien bato ni bazo lela ba motanga ba comprendre na osale bon so avant bo silika bo tena nanya bandeki po bango ba yaki pona makambo musique oui ya mouvement ni ya kofinga ni ya ko critiquer oui entre na musique to ali kolo bon boko bandi bolingi bato amona mais ya kofinga te bo mi chaba ndenge bolingi bino boke bo tiki boke côté bato ba rozela kara mutafanda ki nelo ko li ezati avana na kanda na ye bo ko tumbula ye moko bo pese matière avana ki na ye boye na osala ni lobby bino bomi ko mitika soki babane makamaka ona ba bien so babane makambo soki kaka mona sa succès na poto awa ndenge ya bientôt malamu na ebité mais toujours sanction pour na bato toujours toi sima po toujours bon sanction bato mafinga soki quoi mona onani Jaël baki bango na bango baki makamala bango comme na Hollanda bureau bala bureau ngasa na bureau wana te mais bango nazoka toujours que bureau le bila so boye donc bureau mutu ezo commander bango la nanga mais tant que baza na kata bureau et le comment Jaël mona ki mabe na benga na no bureau na expliquer bureau na expliquer minute kamoza boye bureau sikoyo et ça la enquête et vérifiant mais comme Jaël a sauté bureau
abimi mbala moko ye moko abosani ke tazwa ke visa taki na poto awa bureau ka wana mesa ye kwa ya ki mamnyos tiba tena bureau kaka tia komela ko lia ko lata bureau ezo blouson pa komela na lata ki na aéroport là comme ke malili bureau abosani ake côté na ye comme na groupe wana na ebite ndenge ni bayelaki ndenge ni ba penser ba pe na mutu bala mutu musu kuna o pa linga batala ye nani comme nani manike ye pas bimi na ndenge na ye ay contredire OK ba na buzoba mais OK avant que tu continues est-ce que problème il y a GL ou ya réclamaka auto o azana ngona bato ngambo mususu est-ce que ça problème personnel tes problèmes na mo ko s'acharner na mutu mususu non wana OK ton batangam kuta kofi oui tout comme na kunate na utala makambo e bani ndenge ni poto koma koto yo d'accord tant je la tant abimaki abeti le romo kuna eloko abetaki wana et puis c'est donc pandi partout entre bango manika entre bango voilà makambo te botam le loko mindongo awa ezaki na 1 et comme ça eleki ba 100 ba 2 na likolo Jaël na manike source nango ezama makambo tu source nango eza Jaël na manike ce qui bon bureau et tika bango yebaki te mais yango eboti makambo te bimba grâce ce qui grâce abimi ba grâce tembo kaka likamwana ba popol de bat kuna mbo sumbwate ba suisi batu donc on bango donc ndenge za wana ba kena buzoba do ba mbwa donc zaki matière wana batu bazwa yango ba kena ngo mabe eza bango mibali wana yango moniteur na télémaki na moniki parce que bato bazana bango wana na petit na validi tambo te pire petit mais choix za te po boza ensemble na ba mbwa boza bien ba mbwa bazana kati wana fallait ba mbwa wana ko tala makona bango siko bango bazui ba mélanger bango bazana kati na bango fallait bango siko ba gérer bango ben si bango ba ensemble te ba pour na fallait to vanda te loko et vous pensez bon validi à la montagne petit maele wa makasi validi na teka validi teka belete mais vas belé ba maele ba tomber ba na tangi maele mo validi ko baksa ba kombote pardon validi o c'est monsieur langa OK c'est bon wana yo mto maele mo na bango maele na bango maele validi na pesi ba Alexis Wech pe na rappelo ka ba maele validi ba Alexis o beb c'est mission ba Grâce Temo Jaël Show Kisinjora Manike Merveille Abak so bieto Kenan petit na ma pembe azala na communiquer manga lo bana mingi petit moi Alidor na pesi mu moneti Valdi Alidor donc na moni batama ile baza ko bango ko neti Alexis na Alidor fallait ba nani Valdi il na Valdi ouais fallait ba zo bango ba vanisa bango ba solo là bêtise ya OK so ngali na moni ba bêtise na ba bêtise ngala yebi ngaza mbola tena descendre na yebi ke o ba bimiso e ko bota bombe ba sali bombe wana satan de ya Poutine ba bimisi ya moni sko makambo yo ngala mona ki on dirait o yo zo kene bien te na lobi na ndenge na lobi la ki wana ba zio ngo mabe mais lelo bane ba zo finga ba zo finga ma na zo fingi sa bango Jaël na Mandike. Est-ce que camionnette? Oui, merci. Jaël na manike ozolo belana oyo olongoli batunyonso et pas pembe na Fali. Mais toi tu ne parles jamais de Fali poupa. Ba finga Fali. Toi tu défends jamais Fali, mais bato yo lobi wana bango ba défendre Fali, ba bundela Fali depuis Kinshasa, mais toi tu n'as jamais fait quelque chose au legi na TV pour ba bundela na Fali. Mais maintenant par quel droit tu vas venir kolongo la bato wana? Question kitoko, question na kitoko. C'est Fali ba beta ke ba finga kai. Ndenge ba finga ke wana. Ils formule c'est des salami. Des salami. Et bimi. Oui. Ma finga gagné le roté. Ola nanga. Oui. Ndenge ba finga ke wana. Est-ce que zo kitsa Fali bezo matsa Fali. To le baka ke lo moko. O mo problème total là. O moni lelo mutatuka kwanga na ye. Ba bundi afone le roté. Petit bo bundi la Fali là. Mais la Fali et l'autre côté. OK. Ko bundi Fali so ba tchaki Fali mbeli. Et koti makile bimi, tu dis que l'état zali, hôpital les zali. Wana ko bundango wana ba tchaki ola nanga oyo bozo ko bundela wana, na yebite ko bundela on ba bundela par rapport au ya quoi. OK. C'est ça le problème. Ba memi bango poto oui, ba se police bango, c'est la base belé. Que ba te la Fali ko ba ça bango base belé na Congo. Soit ça ko bundela. Ko bundela par rapport à quoi? Pour Fali nga zana au monde ki wana, ceux qui bineza ke ko bundela wana, ceux qui Fali ba beta kaye. Ndazo matete. Ceux qui ont fait Fali, batou, oh, les gens savent que ma bé.
oh bango bazol ba monde kanga na habité des fallait ça fallait azate. Mais est-ce que toi tu as eu déjà les temps avant ba Jaël ba man ke ba ndolobe la fallait? Est-ce que yo mo vanda jour mo boy au bandu ko défendre il kamora bien té na TV concernant Fally tu viens tu les défends? Ouais, na sala sala mais yango te mutu et le comprendre té. Tant que vous importance na wana na boité. Oui. Bango ba défendre Fally ba bundela Fally. Nga itali nga ite wana. Yango ba pototi. Oui. Pour bundela Fally. Na ndenge ya bien. To le bon so bundela Fally na ndenge ya bien. Mais comme na ndenge ya mabete. Ya ndenge mabe yango comme siko. So na ndanga. Na ndenge bien oui, ndenge bien musicalement. Biso de l'équipe bango, biso boyna boye, boyna. Ouais, pour ngapele biso na Fally. Non, Fally ninga za na boye. Nasi ko zoxpo na ça be monsieur Belé. Oui. Na lingo zoxa ba massa langa te ole na zoxa liboso. To so na mettre jamais na lingo zonga na te, on a lobela pour na Fally. Miso bazan so atalinga kameti mbola penda. Pour atamla monsieur Belé. Ko fika raté. Oui. So ba mission ale miso na blessé ki bango pena so na maloba na lingo zonga te pour na bitina lo bongo. O tuninga question moko na sala ngo Belé. Na za ba moninga ko ba yini moko ebele parce que na sala ngo ebele. Nga sala ngo te pona ningo zo lo ba le miso komi kwanga na ngai ifunga kaka tani nezate na bundela ke ata fala ale ne pongi. Azolo to ndoto ne ngana zo bundele kaka ata fala o comprendre fala zo liani na restaurant ngana zo bundele kaka non faut bundele so li kambo zali ko bundela ko loba pas ko bundela. OK. Pas ko bundela parce que ngana lobe na bundela fa na lobe la fali pas ko bundela. OK. Ko bundela papa quoi. Pour fala sala makamne to ezo simba o bundela nani. Namni to mutu moko te o na mona o bunza fali azate. Musicalement azate. Na roloba na kolbeza on batu ba ke boto de photo lobela fali ko lobela mais pas ko bundela fali ndenge ba ke non oui OK so ba ko bundela fali solo oui poto ngala na za contre bangote to zongi siko so ba ko bundela fali so ba ko bundela fali olaninga kasi c'est plus bangote OK ba poto sali mabe te mais na minto fali ninga za na zo ba ka sali mabe ninga na poto moi ce ko ninga bozo bundela fali c'est bien fallait pas se plaisir bino et non ko na petit na qui jour avec le ngala makambo la pongai nazala makamate oui vous avez raison Christine kubundela Fally oui a même nos potos na mito Fally zo regretter on est même ba on a Mikel non so no monde bossa ça wana ngala kota ba na bango te mais batala ndenge okendele kama na bango keza mbu ya bureau teza na bango pour bureau ça tranquille OK bureau a lequel bon prompter ba mino poto ba tino na liste bona bo plan ko na ke bato bazo finga bureau foti na bino bona boye bureau par le bino biso teza ba warrior biso tout ça moi part des choses tout ça les mabe non bureau za pomte bureau check bango to moni bango ba sala musala bien bureau zo ki musala bien ba so na ndenge ya bien bango monde ba kenanga ndenge kei wana petata bango so ba vandi bazo lala ba ki pona makam ba ki te po e balukela dombo e balukela mkolombo. OK camionnette osaki discours mon koloba liste ya bato tout bauta kota kofi olobi na ba propos na OK bato wana c'est comme si bazana rôle moko à jouer kota Fally pour na na déstabilisation ya makambo ya groupe ya Fally popa mais pourtant toi si tu fais partie ozalaki kota ya Koffi Olomide les lopé oza pemeni ya Fally il y a la Fally OK il y a la Fally il y a Fally ya neni donc natanga loka mon grand frère Fally des sangs ou bien grand frère ya pire ouais t'as OK non la pire comme tu fais c'est non je tout batunde ba olanda biso ba yeba na benga na grand frère je sais pourquoi j'ai dit ça et ça s'arrête là c'est tout mais les gens ils nous a posé aussi certaines questions pour savoir que oza grand frère ya Fally lelo officiellement bat bolinga ba yeba des sangs ou bien oza grand frère na ekaka pas des sangs pire vieux pas des sangs pire vieux pas de souci tengana ke na bon pire c'est bon yonde sabato non on peut si pire vieux c'est pire vieux OK oza pire vieux ya Fally poupa mais outa aussi et pas ya Koffi Olomide est-ce que bato nyonso ba outa koto Koffi Olomide le lundi clique mo comme ça la tout autour ya Fally poupa toi si tu fais partie est-ce qu'il y a quelque chose qui se prépare ou quoi? Non attends on a robot ya vieux hein on a pas ça temps na vieux mais dans la lobaki na ça ezako tu y a rien qui se prépare ezaka au monde est mon tali baton o baye o bazo bebisa et bien bazat o tout baza autour a fallu na tout baza bien o kaka place elo ke betami kaka boye na boye kaka o baye sikoyo ba utakuna bon question salela ka no venga ite mais ba on tout ba utikuna ninga mabete elo ka to beti c'était ezate so tu pas Koffi oui pour ça fallait mabe non ils ont tout bon côté biso so tali loko na bet na lobaki on mena minto lemso na lobaki na mbangu ola ninga les abimisa ko boye na bimisa ko na mbangu kanda na bimisa bon po ta na moni mafinga wana moni wana on a betaki bango bongo
bato oh pena ba yebuti pa mo pa ba ye o bazo bebisa ezaka bato na tangi wana. Ah ouais? Bato kana tangi mibale wana. OK. Bato na tangi mibale wana. Mais ya wana ba to zong toujours nga pona nga soki bango za kwanga na bango mais kwanga ngo nde ba bebisa yango. Pona ndimi te pona nga. Donde baza wana na mutu fatalaka. Ayebelaka déjà na ça va bête na lo bala bango ba mona ka kamini bola lobby na descendre simo kimbango na simbi kombo. Tant sima kombo boye ezala makambo mo ebele quoi. Donc tant lo ba bango bazuka no ba yeba na moni to koma place yango. Na moni ba yebo na bo ngaza contre bango te. Mais moto nde ba pelisi nde yango nde batu musu ba na moni même na landi même balike makengo bazo silika. Ba pesa to torte balike makengo na tangi like ko pesa to torte. Avo silika batu ngambo. Tala na no place tala na no pour ko silika nini ba sali po batu ngambo ba koma bo. OK. To banda siko ko kota penda na kati. Merci. Osaki liste ya batu oyo opekisi obie olongoli bango tout autour ya fali poupa. Osaki liste na yo et puis batu wana tango bango bazoloba bango basalaka mingi ba droit de réponse na batu oyo bayaka ko attaquer fali poupa. Voilà, c'est bon. Vous comprenez? Oui. Voilà. Mais ce qu'on a ngambu wana mususu jusqu'à présent bazo continuer peut-être qu'on insulter fali poupa na famille na et yo siko étant que descendant ya Simo Kimbangu lelo boye solution o yeli bango ezanini to frapper solution za pour ça qui réunion mo pona bato mafinga mais là on le bara toujours nga nazo ça côté la biso ndé na pesa toujours ma point nini niveau fala komi wana respect à pesa na bamboka na monde ya kosakana te oui comment fali ko so ko mi fali on doit faire un gata la kaka bakuta ba fongoli boye kuti bêtise parce que binom de luke comme bonga passe na ngaka za bongo pour fali ninga komi bongo ndako finga za te bol lemso sa kinse monga bente raté fali demi ton fali lemso nze moni simbite suki bongo on luka blo amike mais fali na mafinga ko bima te ata mkolo mota ko bima pour niveau komi na wana parce que bato bimise na mafinga wana nde bato ngande est-ce que ça na ndenge na bisote ya culture ya Congo esenga na kaka bafinga ya ndenge wana na banda lelo te c'est depuis longtemps quand JB Wera ba blo mo bongo na uti na za musique depuis kala oui depuis penako na banzembo oui na banzembo donc Wera yembi pona boyo na banzembo ambila mkete baluambo tabule na banzembo oui mais na oya ko finga boye et comme trop tozoyoka boye tozoyoka boye te ezo toucher na mutem ça qui parle makamute comment occupé et comme ça na pasi ya omoni na makambo biso ba to sala ki réunion moko pona ponga pena za na ba bien ko finga comme les deux côtés non nga jamais ba finga fali jamais ba finga Cindy jamais finga Kofi ba finga Nana ba finga bana fali wala nanga bafinga bana faire donc eloko wana ko bana faire to cheka bango tout ba faire bana Kofi tout artiste tout ba héritier tout ba sala ouais et mo to vana parler moi souci sili ezo longa vous avez bien te nzembo sala mo eloko mombo bino bokebo tiki bina bokoti na comme isko OK na TikTok OK na donc comme bina donc to la souté yango avant de continuer pour na vous en bloc tout ça qui réunion moko faut na bossa tout ça qui réunion moko makasi on va benga ngai les batailles de Touramboma ba mettre les mabé ba tout ça qui moi réunion na mettre belé ba non ba tu vas comprendre déjà ba to mafinga moni ba koni combat ni zala ki ba combat ça la combat na poto musique ko be te président ko ya te na président mboka bobo ya mais l'état amundela zali lo ezali e ba tchaki lo na bango mboko zo nanga pe simbaki so président yo musa ba makili banga ta botake donc komi na ba soldat grave si ko be ba mettre ba non faut tout ça peu pour la mafinga ba mettre là na bato ba pecho ba wesh ba pecho ba na mbeli na ba poche bato asima minduki ba non faut aussi dans la bateau mais na ndenga mabe to lobi na ndenga malamu tant yo beta masola ba pecho ba tia ba mbeli na ba poche vous excité na haine na zoloba na ba combat ils en poto bien sûr ba ko yeni tout le monde nous ala combattant so ye somo ti fa après na combat uti fala bundi musique ebeti quand même ils ont mérité makambo to la nanga lo ba combattre ba sale makamna bango ba tumba mituka ba zoana ba bloka ndenge na ndenge en Europe je sais mais ça est portable ce peloroté échanger ni na non ba sale kaka te et porter non na Congo
mais casser ba faire ba te belé so nanga ba casser ba eloko ba sala ka ba mise mingi ba sili ola nanga OK pour venir ça ba mise so avandi ba tali abi combattre wana na vie nanga tina okufa ba en mo ke bota na bato na moto ebele dans les banques toi na son na porte de mariage sina camionnette bo ke tu am kono zoye ola nanga na obeta so nanga on a vient son na banga ngane o kopana do bakanda moko baza ba vanda na ngona vie et vous appelez génération ti ba génération que non génération je dois vendre que mutu wana parce que lelo ba mise mingi une fois qui potage mo eloko na ye ba ka souté et salama trop na ba parce na kema poto ba okima kaka ba combattant poto zonga to ya li souté ka bango salama kamoko ya mabete pe ba policier ti kabila keboy kombe sala pe hein ah ouais ti kabila keboy combat pende sala a politicien ba ya kamina ko batama changer ko mi mwasi mona mobali ala ta ko mina mwasi ba mesh po ebike kuna ba olianga ebele ngana ba preuve bele ba boite et salama tu kuna minute yo biso pe batama finga réunion salama ngakuna ba benga descendre ça côté nini yaka pona zawa yaka pona moni akuti ba grand maître pena ba kiwana ça dit réunion ba bino batama finga oyo eleki pour monsieur na biso ba ko mériter boite même basi même na ndako bana mo baso ko kate OK parce que quand on tchaka TikTok donc ekomi bazo bima partout ya somo on a bimeli koto yo ya autant boto sala on internet zo se pesa bino toi na poto toi na kisasa ko finga za partout siko ya kin temne le batemena poto siko pena réunion salama ki bozo la décision pena ke batama finga faut s'en charger na bango d'accord en tant que yakuza réunion salama ki combo sacré combo babi ke zo pesa liste go bima sulelo donc combo ça lelo liste comme ça non liste comme ça bateau ça na réunion babi faut ça bon ba yeba déjà que ba combo zo bimana so kutena maître wana kutena mutu ala nzela mutu mafinga otali bina bien que ça yé so ko yebi ko finga les aki mais yeba ke ozambano na yo e komi siko yo ya ko beta oh ndenge réunion sala pour mafinga pour ba comprendre que to comprendre que ndeba combattre ba kendaki so combattre changer comme ya ba ma finga salami. OK. Faut bien se bakutani na yo. Donc comment donc na Cap Désir. Wana on peut ça comme ba mettre so bakutani na yo. So kutani o mudi wala to kutani na finga ka oluki nzela na yo. Musu ba ba tanga kombo la bango po wana ba na biloko moka moto na se ba boyaki. OK. Hein voilà biloko yo ka biloko sene ça veut bien qu'on comprenne. Mais on entend avec que tant au moni kaka mutoyo zala ningem na tangi ba kombo a to zana engambe makumba. Maître Pachito et Doxy Bokomba, grand maître les Mabé double one, maître Kim Kabongo. On a poussé toujours un moment. Sur un moment non tangi. Table pour ya ko sima ko sabno ninga sama ko ya beka o leka bo fo yambe po azala ngo penza yebina boyo kaite. Maître Kim Kabongo, Alembola, Christian Bola, Imana Maradona, Robin Gele Botou, maître Shaolin, qui sait c'est Savent, maître Kobe Tox, Action Zakoto. Maître Bill Donalion, ça partout, hein. Du Congo, Maître Djibril, Maître Lourd, Maître Wera Mukuna, à Londres, Maître Juvens, la nanga papa, Maître Notanglo, Maître Chikeva, Samson Samagura, Zinové, Boa Chomen, Maître Saloma Sikini, Kabo Akabo, Kangala Machine de Guerre, Maître Tiwa, Maître Poison Gorbachev, Tirbonganga, Obazora, surtout Bino Botambla, Ochamakela, Obazora, Covoiturage, Bangwana Tirbongamba, Devenguma, Kelly, Mampiampanga, Maître Manix, Maître Nzube, Armée Lourde, Maître Pacheco, Maître Goliath, na Suisse Bazali. Donc moi je dis attends so banom so bazali bali otanga bangote. OK. Donc soki to salina soki réunion batama fingo et komi mabe makasi. Ko finga to autoriser ngo bongote. Parce que lelo to vandi bozo finga ni na vandi boy. Ndenge bazo finga la Koffi Olomide do accepter azate. OK. Ni TV ko lo baki bo comme si YouTube nini a comme ça nini. A hauteur le ba na YouTube a comme si YouTube soki Koffi Central. Ya ko kite. Beaucoup finga ko finga te to longi Cindy asali nini beaucoup finga ningo to bozo kita to kei fali mais na moni fali ninga ba sali fali mais non nana kecho ba lo ba lo monter awala le mbali na pale Cindy peut parler la mbali pondo na bana mais ko finga na to bi non l'équipe pour so tika tika ba non est-ce que ba maître ndebo tangi wana beaucoup benga bande ko wana te peut-être bande ko mo bo finga ka bo bengi bango bo pekisi bango pesi bango avertissement premièrement ba ba makambo ba ça les 2 minutes bazo ba mbelia ba pesa avertissement ah oui bazo bongo zo CPA nango bongo za malango papa bazo kite
bazokisi bato te mafinga wana te baba wese do bonde la bango tant bazosala mafinga wana nebi soki bazoganye longo mbongo so batinda bango teleki makasi eza ko benga sute OK te eleki makasi pena weba ke non bouquet mabe yo quand nous a place ni oza côté à Kofi côté à Fali oza côté à nani yo to o ko lobite to zasko pona ba to zabiso sono donc na ba te o chaka Kofi na ninte ouais razana kati jibe na kati faire na kati beritier je sais mais non on pose une question tant que yo ouais oza mutu ya groupe nio souteniraka tu soutiens Fali pour pas oui non tout ça pour na bato mafinga nio soto je sais mais yo normalement soko za kota Fali okuta soko tali wala kametu mbola okimi soko kuta oza kota Kofi okuta wala kametu mbola okimi oui oh yo ko neni mafinga wana po bato mafinga wana non te ayo sepela mafinga pena ta question ngana on sepela na mafinga te mais yo étant que camionnette mbola s'il te plaît camionnette s'il te plaît oza muto soutenira Fali oza na ba petite sœur na yo ba petit frère no ba na groupe ya basala ba na groupe Fali o bazo finga est-ce que yo étant que grand frère tu pourras pas prendre l'initiative ya roza bandeko wana baleki noano bengi bango o sololi na bango à l'amiable pekisi bango makambo bazo sala o yo sangana na ba tsusu po bolanda bo beta bango merci ngamna na bango te ngalobi to sali réunion mafinga eleki okopana ngati kotongo bimselanga mafinga eleki so nakutani muta finga na bi na yebo nakutani eleki wo tshindinga finga kala na balobeki so kutani kala mutu sen na sala balobi eza mabete eza réunion salami na ndenga mutu longoli mutu teo bakali okutana bakali ngana donc ezo kipete ozo bazo finga na lobi eza réunion kuchanga la kandunga eza mama o bazo kapasi eza bisote eza bata Fali bazo kapasi bata Kofi bazo kapasi mamba kante pourtant mutu nanga fingi na la famille d'avant mais pourquoi ça la boue mais ko peksa ba peksa bangote ato pekisi yo ta bureau ba pekisi bangote peut-être côté ba pekisi pour amoni le na moni petit moko a dépassé ni Landry Landry japonais a dépassé bongo atali telete ayoki pete ça fait mal au cœur hein tant ayoki bonga moni pina ke muto yo pina boye jusqu'à que il fallait qu'il peut boye mi ba kanso betinga li Kofi gauche ngafala uzaka gauche la betinga te obeti pa oka kwali bu moko donc ekenda bongo le so kende to moni koto zaka betelo mamuke tala retombe donc ezan ndenge kendelaka donc blo so ba sala olbe no ka bozo na bina rien zo mona nga danser et kezo ka tumususu ni mona ba faut tirer mutu boy ko boka bombe do ba boka ba bombe tant boki bombe ko ya partout s'entendait s'entendait on mena na limite donc na boka bombe moko eluka ba problème na vente kimia yo na ngamo ko na moni biloko c'est pas bon yango ndenge za ba ma finga ni no ba boy sep que ça tout nga ko tout le monde a passé bazo mona parce que lelo bato ba fingisi bato oyo ba fingisi Fali netina nana ketchup bato a biso moko OK tout à bato fingi bango te bato ba fingisi bango bato ba fingisi popol mu pasula bazo sasaya pour akoma bongo kaka ndenge et vous dites ka biso moko te est-ce que ça y est moko te sortie médiatique na sala ginde ba kisi pelisi moto ando finga oui ceux qui bango ba bimisa to baka to pas banda ki so bimisa ki grâce kaka grâce wana comme na tempo ceux qui ba bimisa ki na mo grâce tempo ate makamo tu les ate popol nga finga pete soit moi si ndenge molo ceux qui aye te ndenge bato ndenge ye moko lo bibisote OK to keke moi si na ye mais ba passer les nile sa mo lo biloba lo wana c'est pas bon pour ya ki nepsu ki azula mbongo ba base mais nile si na ebité ake musika pour na popol mais ninga lobi ke moi si na ye alinga ko lo bango te OK to ebika ke to mona so bango to ebi mbali na bango te mais ningi bango ba chiboye e pas moni que ça na ebité ninga bimi ali moi si na ye bato ba boyi kaka Congola lingi nini mutandimi oui bato bakoma koto mwa lute belé camionnette mbola bato bazoloba ke oza moto alokuta ba grimace na ba avertissement zo pesa bato bazon dimanche te puisque la kaka bato ke ndeko na biso Boketu il faut kufa na décembre mais Boketu il est bien en bonne santé hein, papa boye ba ke o kende pina ko moto ko kufa nzoto nzoto za makamla wa ba Boketu abi fallait okufa te wana bato ba mona te mais yo zanganga oza kacher oza kisi so bakimbangisa ba ke ba sepela te longola mais batakimbangisa mpe babengana bengana ozalaka kuna ti lelo
Et vous avez mystique. On peut dire que l'homme aura été dans le tout. Non, la vidéo. Dans 6 émissions, on a connu Nda pour libérer. Oui, mais ça sous un salaire. Pour la monnaie, on a duré pour la vie. Pour les gars, tout le monde wana ya penda wana ovande lo wana puisque bato na kimangiste na kimbango ba bengana yo puisque toi ba prétexte ba tela ba poison ba nini et tout ba bengana mais tinga marban pourquoi ba ko lo ba marban la ba juste papa mais ti le lo ba marban comme la bango be faut la comme la faut ça non na bokecho poto yana omoni bokecho lo baga ouais fallait ko fallait bona cimetière na nganga to omoni le mso vande boye nzamba l'action lo mo kende place au saka mais mutu na mutu za makamna ye ne doza ko somta kufi l'action na ke nzamba to ke somta kufi mutu ko bo mutala mkilate wa makala mais yo lo bagya mot te zaika nzambe na mona ke bokecho net na donc tout le monde a pu mon ok mutabeti professeur passer ko to mona tout le monde yo lo kara na ngai ku na lo wa passer à Félix ça otika pardon passer à Félix oui bete dalo prêtre on a pas somme bien sûr oui albani l'élection à biso abi mutu nini oppose nini mutu candidat président mo kufa muso comme handicapé na chaise volante vous et quoi élève na te na boso na polo question na procès kuna ba rappeler yango pour abi albi bien nzambe mutawe bisa ki bon dalo passer à faillir na président et beti poto so yo faut na opé te na mona ki bongo me ngaza mutu partout ke na bon na mona ki bongo me yango te elekite siko yango na bi yo tango loba ki bokechu akokufa oloba ino ka po au trafic na mona ko tuni dalo te na yambinde ndenga na yambinde yo jour na yamba epe na otuna ye non bon marana oloba lisu te ba lobela na la mkongo pote marto oloba ki landaka non même chose avec trafic quand on lobi au trafic avec no bat et trafic pour la moni même sur bato ba kenon musika ki trafic bokechi wana zate azane vivant il est là pire ngape na oh pire yo ya maka bokecha fulanga makasi même si beba na pour makamka to lando pire nga OK pire ngape na bokecha nanga so bato kimbango ba bengana yo balinga to lo ba makamna bon pourquoi tu insistes toujours de parler de kimbango ou là ta ba verbe ba prétexte ne tu zaka moto kimbango mais kuna balinga ko le soute le lobina ngako donc et betinga na mutuko bato kimbango oui ba déjà l'église l'église ndenge za bana so église ba bengani mutu donc satan dans l'église église au monde église na wasam mutu pas sam la bika bo bengani ye donc cette église voilà il y a satan dans l'église voilà comme l'église on a la prayer so mutu prayer l'église a prayer bo na passer ça bo bengani ye dans l'église te donc bato kimbango bengana mutu te parce que ba biso ndenge za so likamboza moi ba belanga ce qu'on a le bango et ba lobiki na baki au tour na 2024 fona ba ndenge na no loba devant mamso ba lobarate bango bien mamso ya so loba tourner na langue nota ne ba lobaka ba biso to nem suneti nga ba sala makila moko côté yeli côté kozongela kaka kamboza boye na kena bongo non kimbangi se ndenge za na neti nga ngani fulani ba l'église kimbangisi oh tali sa makambo ezongi lisusu ya na kota kimbangu so ngoke na bongo yo mto tinga question non expliquer mon église sens ni ngaza musingombe kimbangisi na bikisa ba singombe déjà donc obota mizo kimbangisi wala nanga église nkamba wana oza nkamba comme nous ezaki mbola ni place to ngasko naza la nanga place ngana za siko angwala moni nkamba wana ezalaka comme nanga liboso mbola ba bengo mbola OK mabele nanga ezala place nango donc yo loba na muninga na ko loba na ko beta ba shit na ko sub ndo tu na ko sala na nkamba boke na paita donc bo côté église te mais na ko ya po mabele na kombo wana za yo comme nkamba obinga ebi comment faire rater liwa na ba na télé na série na série muninga ba série na 2016 ba sala une opération moko quand ba catch to sala ka fallait ba sala ngote awezo 50 ka handicapé wala ninga na promenade do 10 ba sala une opération ba boya so ba donc c'est na bongo 2015 ba sala ngo fa 2012 2013 ba boya ba sala ngo na téléma
Ni ça la ngango na koti na nini. Batabia batazolela ngabite nzambaza na bima. Ngakaka nalika ba ça de belé. Ndo mona na to mona tela on a que na entraînement kameti mbola succès mbola popna na poto a mettre 3 ans succès ko ngana poto sala kombo ko nga azaka te. Choramboma. Ay ya isikati. Mutu tshela tozaka bien tu rambo parce que te na tshena nenga mabete yo mutolobi ke mettre le rôle yo na succès te ah uto ya oui eza neto ba moni fali ba wera baza ba kofi ba tabulei tana tamba wera pe ba ye ba konzi kester fali ndenge za pe biso na moment na biso na ngala zalaki na ko mener to ko yaki mettre le mabe poisson ko bacher pauvre Kamba mettre John Moïse neto za ko un peu mais na lo wana pe ngam na neti likolo po na kom do mbola descendance mbamba na minto tu mboma ye eza ye mwana to ko na minto batu ba fana so ba na po na to tu mboma lo ba na ye na comme c'était mes aïeux donc des aïeux donc au moni ni na lubina ba ngai nenge zawana na église kimbangiste donc kombo nanga Kamba wana eza mbola famille tout sukonga famille tout baza kimbangiste ngabe na kimbangiste binate naza au moni kimbangiste eza o changer le souka siko na tal so passe mon boy pour nga na zo batemte mona kimbangiste ndenge bazawana pour ça le kimbangiste faut baptême il faut ça c'est mandé faut ça la tête OK so nga la côte à l'église dans la praille nekara bato ye na fokuna faut ça na groupe na mouvement ba mouvement c'est bien kimbangiste yo za na mouvement ni na za kuna te OK église dans l'église na biso nga pour l'église na biso donc nous za la na za na droit l'église wana na za na droit bato ba uta pas ko baza l'église bonga yo descenda mboko na ngai musingombe yanga te wana za makamka batu so mtavandi mtufoto tangi tezo solat oyoka kyango tangi na komo moko mtalaba non te na otango na komo te makamba poison na ope oya na kamba batela ki o poison olingi solango te olingi solango te d'accord loko li solango c'est le cas to tonela l'église na ngai eza penda na pesi nzamelanga papa simo kimbango kyanga nimbote po wana nada ye mutazala makambo to na maboko d'accord merci Maniké de John a péçu avertissement à l'ongolela que même Linette elle était plus sérieuse à l'obi que yaza penda voulous yo soko sa ba g o sala ke pas bokechu chez elle ça va pas passer tika kombona on émission place mon pesa ngo lengi yango na kanzi omoni ndena sa l'émission famille nanga tout na pesi ser nanga ya bea o famille ya nanga na Liège senga yi na pesi mbote mama kaya ya bea bela nanga so likisiko na émission na limité na landaka batu ba community mbola ba miniature on ezala kaka mbola na linga ngote mo sala na Congo na sepelakité gana pe Jean Charles aux États-Unis reprocher nga génie na Virginie États-Unis reprocher nga donc voilà c'est ma famille et ma famille ici va reprocher nga grave mais na 5 bon peu moi na mito moi bolimbi ici parce que faut na répondre quand même OK au moni na mona ke mission na yo mtabaki na limite à fixer na mission oui trop sérieuse mais na yelo na sepelaki amelaki diambate mukolo à cette droguité wana côté na sepeli pour la mona ki au moni poto sangsa makamute poto et puis ça monte et puis ça poto pe sabatu poto sangsa batute et puis ça batu nini makamute ba e poto mais mwana wana mama mobimbo benye mwana non benga akuna bosani mama wana ça mama oui mama wana nalandi pa na yo awa natala ke depuis ki ninga sara ba aventure na ye ninga pour la mito ninga za pa bima ko na zo bomba et pourquoi mon ami Nicolas Musa abungaka akima kende jael wana OK ya kanisa kende ko ye kamta ya kina 6 abinga na olia bon manike pour jael ngapena bela ngaite ni ba kiona jael ne ba kina ngaite to batuka manike des jours na za jael ko papula na poto awa oui jael wala asale ke ko jael alobili a refusé grâce ce qui était moi la manike bimi le ko manika zwa ba so ba fini mutu mato le kwa ba fini mato le ka ba lui ba etirer non na mona bloco mo manika zwa bloco manika zwa ba jael wana ouais azoko sao na kini ko ba okangisa na ma okangisa na kini ba musique ndimbu ba de longue jambe
Lité à Kanda. Lité à Kanda. Oui. Bazui ba chimie ba talissier. Moni manike bata kinja ba mona manike na poto. Ba on mettre dans la poto. Wala c'est bembeti. Mona go vanda te avanda pe alo ba komba après je viens caméra so boya. Papa na ki so ndani manike bota mamela ka diamba. Papa ne wana papa oya kufa wana. Akuteka diamba. Oh. Manika bana diamba. Manika bana diamba bu mwana ti. Muta kotsa manike na diamba, muta babe na diamba, manike ti. Manika omela baba omela diamba ti. Babe na omela diamba te. Manika di yazuita na diamba na ndawo kuna bateka ka yimta milango babia. Yemo kamela ka diamba, babe omela diamba ti. Aso zemi mwana na diamba ti. Manika oloba mutu, manika ofana pita vana nga. Peso la mona zena ko papule mbata. Ya za vuluza solo alobi comme ma spiritualité. Oui. Mwana wana bato ba bunga banzela nyeti. Moni manike. Aza mwasi. So mona nzela ko na ko papule mbata. Faut respecter mon c'est pas. OK. Ouais. Non so na yo. Oko ya te vando lo ngali neti. Mwana moka pambala manike. Ata basi basili na mukili batiki so manike boyena. Ebite soki na ngala ko lala manike. Attends, na tikele mutakala nga mani kati mutakala msango koya. Mani ke kaleso si ba. Moi so di kaleso bon sango 10 fois. A di kaleso, mona kaleso terami, kaleso kangi ete koki ete mani ke kaleso ko ka ete kaleso. Mani ka mabele te. Moi ça bat, azana mobali ne papa. Quand tu dis tout ça, azana mobali le roi yo. Comment on finit ba bloko na tout est. Moni mani ke. Oui. Tala. Na vu na tangi ba grande sœur ba ski pour manike na ko tike bongote manike kaleso ala takawana manike kaleso pembete te papa yo mona est-ce que yo mona yango ko to mala ba vie nazana bato ba bimina manike nazana bato ba bimina manike ba psike manike ala kaleso pembete manike za salité tala tout na ça niveau na solo la na yo manike ko na bato ba bimina manike pecho de longue jambe bwana akimbala manike na solo na kindi abengati pesa on a bloqué manika za salida ta kaleso pembete manika so di kaleso tenga maka manika na za manika so di kaleso sala ngamuno ati kaleso a pal manika kaleso fa bongsa on ba 10 fois tp au moins so manika to so la manika so azala mubali po mubali azwa bon au moins manika na so la manika ke na manika so ka tele na mubali po mubali le mubali telema. Il faut manika zo ata mon no ne koma bon so pour fois zo ata pe na do fa azwaka donc mais il y a rôle bano makambo nyoso te ya rôle bano ka makambo spirituel papa yozo ke ni na makambo vie privée et tout c'est pas bien na lobi na yo moi na za na droite o mbola communauté pucha o saka na ngate muta pambala ko finga c'est trop dur mais c'est toi qui a commencé autant à combo maniquer na lobby nous fallait ki na bango ba fingi si fali na so ka passe parce que fallait bundi ba ma fali bino ko bon mona ka bon me fallait bundi pa comme na komi wana asakanité ame bino boya po bo ka vina bino apina 500 bana bato batomboki baba ne azongi simasu bien pour la kena manike bien ba balimbisanga bano na 500 ba mona basilikaki nani wa salinga mission nani Mombaya na sengi balimbisanga petit ngala ba Mombaya alido pasali alobi baloba ino ka vite fait Mombaya merveille paye alobi beaucoup tenene na Belgique comme on a tchon panzi na merveille panzi OK Mombaya Alidor putain ba Valdi ba petit na mso kutene alikolo quand c'est des photos dans la comment ni kiming et pas bien abina na compte fali ba limbisanga kisinjora tu wana penza ba limbisanga attends na ba ki bongo mso na tanga bango te mais so ba ka ba zali na tanga te bo limbisanga yi na longo libino na makam otiki nana na tik ona tikalini awa omoni mwana na manike petit na ko aux états vana longa li n'était pas assumé ça so fixé mwana tient émission ba bongi c'était ba 100 fois pour ba maquiller pour la kin mwana bongaki mwana sur dera bimakara ba critique kaza kwa libaya azala ko fa lobby azamna mani ke na ebite donc nega za mutu te mbebolo ko so ni mani ke tamuno et c'est mani ke ba pesa ke biso ba mbrasa ba mani ke o maza mobile ba de ko mbrasa na mobile na diamba na c'est là babia nega za mani ke pour embrasser na diamba toi tu étais là ma solo na yoki ma solo beta msuso nani masola manike msu nani zela petit nani petit ma coopérana qui sinjora mta betela masolo na beta maniko na do be na benga ki
janvier. Pourquoi ça va tourner makambo? Janvier, on t'a bêté dans ma sola, on a dit que on n'habite. Donc, oui, biko, basa salité, basala la Congo, n'habite moi dans un type. Aïe, vous êtes à pototé. Ok, c'est bon, Totika. Non, s'il te plaît. Totika, la mission, ma maman niqué pour. Apparemment, il y a des gars maniqués dans l'émission. Mais. Avant, on a ligne déjà fixée. Avant, ça rentre moi la saleté, on a. Azanga poids. Eh. Camionnet. C'est il y a des gars devant moi, devant moi. On va en face. Comment on va c'est la émission pas maniquée. Non, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Il y a maniqué. Bien sûr. Maniqué. Oui. Moi, si. Kitoko. Mais non. C'est ça que je dis. Le goût et les couleurs ne se discutent pas. Il y a un bateau, il y a un mobile. Bref, on est qu'il y a un mobile. Bien sûr. Anakin na minute. Comment il y a un coup de combat John? R9 l'imbattable na PC mot de place. Il y a solo. On comprend, c'est quoi? Mon yango. Il y a des gens. Bien sûr qu'il y a un Joe. Mais balé peut pas ça, mais balé peut. Ah, au monde c'est quoi? Toi il faut lui na biso camionnette. Merveille Rambo pareillement, à l'obi qui a coûté na Belgique. Fara. Okoko lo bane lorote mais après yozo ya ko lo babana wana banana bienvenue Ngoyi Cornélie Monongo Charles basket héritier basket Naomi Kessa Otangi nani Merveille Rambo na Belgique oui avant concert à Fali oui namona na vie nanga jour mona ya ko sala émission quoi ala mokolo ya papa tango linge mona na merveilleux ah ouais non système mona merveille wana journal ah mais au moni to tchaka musape place to tchi musape ebité place musape ko mema yo moni phase obi na ngana utangelinga ngo kitsanga penda mona lobi ke merveille nani vieux wana merveille lobi ni yo comme c'est vieux non le ba vieux wana merveille lobi ni akutenga na Belgique. Ouais, à côté de nous en Belgique, à Soleil non normal. Et quand toi tu dis des histoires, il faut respecter les noms des. Oui, le remonté. Oui, le remonté, ouais. La ligne tous les cas comme merveille wana. Na kuta na ye. Ba mususu. Po ya liboso déjà kuta no sa ke lo te suko kuta na ye lisusu. Na mona été, hein, atanga kombo na na. O mona muto mona. Moi mususu lo ba ah. Faut asima makamso mikoyo mo mikoyo ekoko matisa ko kitisa yo ekoko betisa yo ko bomisa yo ko sala mo mikoyo to le kako faut peser mo ninga on a ba musolo bino boye nga na tali na petit frère na benga za quelque part nani poupée kinkela abeta na solo ka neti ya obeti ya merveille azo fâché ne vous fâchez pas les dans internet la ninga ni to ba internet ah nous sommes kaka yo lobi na o na like maka mo tomboka ti donc yo so maka lobi me ba so ba tomboka ba ngote mais papa ka makambo te pa na yo mais yo moto bandi bato ba vanda kit te so lo ba ye siko moni ndenge na manka jamais et là moi na lobi na vieux na lobi merveille na CP la ngote OK pour na comprendre pourquoi attends a ça une émission bon attends et comme bonne émission oui so na ke na bongo mais ce n'est pas ali ebake ngayo na leki na chaîne na bino grand maître Kameti Mbola na grand maître Kameti Mbola tango yeblo na bitina te pona le bongo mais ebake na oloba tango to bimara lanza to tambolaka to ebaka pe na leka ki na la sala ke mission na lebaka bona boy tango to kendo zo ebata mo sala ki OK tango lobi risque boya obiki na kende na boy mona tambola boy na ebiki ngapi na be côté na makasque le bateau il est le tout puissant na so ba côté nanga oui ngape na beto po pe mobile na ça te na ba yete na ba côté nanga na ça boy na makasi ba batute wala nanga na kepi na nzela ba te bele ba te mona te mso ba te mso akamita obeta ba te bele ba makasi baza ebele na lo ba lemso na muto makasi te na ba lemso na émission mais na biki oyoyo so na telemina obeta nga d'accord oyoyo alinga makasi baza ebele wala nga baza ebele ba yebi na bango wala descendre lo bagi mais na biki bola te na obeta nga ye yanto ba l'émission to yebaka na ba mutu tukaka to na mission ozo take mutu yebaka nzelo zo kende tango zo take mutu
yo mo so vandi ngabena na lo ba tant na bimaka to lo ba mi ba na conseil to lo bi awa to tangi awa na ki voice awa mutu mazo kanela intel no tanga no autant au kanela mutu moko boy azo kanela ya yebite ya lo ba ka mission na ki voice bo ni ba kanela izandenge mo pe yo sane mission kei mona ngako tute mutu so kaneli yo ngata benge bele tellement les kine misala bi boy de ngabi te zalango ngai sa bonga na pezara bango zalango internet OK mais ye etukiye azwa ngam suna ndenga fo ezo aboyi penako te yuza community mbola yuza bena biso jo olanda kena ngoma be OK ngalo zong saka bango ez internet bonga na ezo pala ngezo leka batu mingi eleka kate siko akuta no na faut pas batindi ete olaninga awa agir na ndenga mingi total mamto ba internet ango papa mais batu mingi ba lo ka internet a bilo bazo bimisa mais tant ba sale mabe ah mutentel mutasale ngaboy mutentel ndeti maman na saka ba filmer wana yango na ngana tuna yo oui tout ça mutentel batindi bango na faire batindi bango te ala kanda mo zakari ba sale bon yango bato internet to kebaka yango biso to sale ja groupe na biso pour sama kamo mais na tangelo mo na beke tango to sala to lo ba na micro yo sentiment vani bina bona ba otala yo zo répondre mais tango zo tambola to yo moko OK tango ko ela yo pe yo moko yango to bato za ngome kenge to moni ke ngai niveau na ngai na zala ngaka niveau na suki na ngaboy boye sa mo nelete OK ozala mbolo ozala mbolo ko koma nsokote na micro msabato bo msabato mutako minzoko na micro na yo après tanga abima azo mbolo ko mama mais soke ouais na yo soke mutuma akomaki nzoko awa akomaki mboloko kanga de lo bina OK suka wana camionnette pona auto chuter na biso à propos à moi na Zakari ndenge ba filmer bazo balancer na ba réseaux sociaux et tant que tout ça l'on se roi un analyste yo moni on ndenge ni ebike likamone toucher mokili ko sakanate ya mona ba biso le monaki tant na kota hôpital tant na tangu déjà ba na kataki te ba bokelanga nga ya mystique cancer mo mystique na zwaka maladie le bomaka makasi donc tango yela ngai na monaka liwa na ko na sango ke tutebika ke maladie wana suka longe zalaka e bomaka total ku te ke lemso maladie on peut so zua mo ko bika donc tango ba diagnostic ba sala nga na jumu na vanda ka boye ezanga makila ka ba talanga boye simba ka mutu tango ba isba ko lo banka na nini ngala ke musika mbala mona moni ba ko na tiki moki na bato mingi bakei na maladie wana ouais et on tant na l'hôpital balinga te bato pona et betant dans l'hôpital binako tant ça temps de traitement ndenge na komaka balinga te bato ba talanga famille nanga pe bango tout donc on va compter sur 3 4 po munso ya filmer yo soka boy pendant que déjà dans l'hôpital on va s'amuser que non ah quand il m'a fait 3 mois ndenge ba e bimba to éviter voilà nanga oui dans 3 mois na bo ça en 2016 ou 15 dans 3 mois donc ya on mona ba tout temps on a bien été balinga te mutali ka po zo bala sa zo kipe na été que les mso e o so bato monyango e o sala mutu boy na boy siko ndenge siko basali ya mwana Zakari na ko sepela ngote et tant que parent d'abord malade mais oui ouais c'est pas bon OK moi là malade attaque tout kan yo to bito toujours dans ciment o musique yoko na makamba ba micro butela bato comment que musique que musique donc eloko basali wana habité en plus ngaka passe dans mon temps sala magi bongo eloko la monde tout te ba porte so fond là ka ya bika ke na pesa ki neti nini eloko ba ya fallu na fallait ba so ki ne bo mona ki bo bombi ka bo élection so bimso ke mabe Zakari ta mona ki bongo atombo ki mais Farah la maîtrise on dirait petit dans ken piazo tali ça Zakari fallait pas à répondre fallait pas OK comme ça c'est avant ne ba fande kana bala tongo ba lete ba ozela kaka nzala ofandi musuzo ba fandi ka donc ozela kaka eloko mukie donc musuzo za ofandi kaka eloko mukie taba moni kaka eloko wana malamoro donc il fallait pas répondre OK après ça répondre ma be makasi tu vois bien na personne fallait répondre ah bah c'est moi kaka bongo sagement na kemba la moni na Zakari malamo OK na ti général que joueur à kicker ndega zo le balam yemoko mais biso to kota o basali mwana o bosala Zakari wana to kota teza botayi ko Zakari yemo nga ndimini botake mwana te OK bo pesi mwana 10 € na mon exo ya bimiso so grave 5 € so pesami c'est 5 € lobby
Ok, quand même. D'accord. D'accord. Moi la gentil azane violenté azamona moko so tali non yona na sengi kaka na sakere pour kimezala kaza mbongo ti ndinga lobi tina moi polémique za sauté ce qui nga sakere to na pese conseil frère na community mbola zo mwana na yo wana joyeux tina biswana mais na Congo ozana la ninga zana tout le monde azane bien azane na parler azane bien tout le monde donc va na Congo na Congo kimia so bakisiza omela avant bakisa zo mela za na Congo tranquille aux la paix dans le pangu avant na le pangu moboye pepele karaboye ils a passé d'accord tala kaninge ozo ba so que ça vrai ou pas à ce moment à course na 5 heures dire c'est pas ça Zakari pour kimezala aux petit OK na Congo pour kimezala avant na kimia d'accord merci beaucoup camionnette Mbola mais là na moni balé sali vraiment ça là souvent na mona arrière moko les lots donc moni dans le bama kamfina au final loba balé salaka OK ate vanduana et ça là balé ate ko mona Christine elle nga kuna kombo la bakanga yo c'est ko ko andika Christine a pesé mot de que c'est njoro da petit nanga bi ka internet mais aux petit nanga merci beaucoup donc nini non ezala ngaka ezala batika ngo ezala kimia mais ça là comme un moment où c'est ça d'accord c'est vraiment barrière que mutako dépasser à ça pour quitter on a simi balé boy quitter n'est pas vendre qui a été OK attendez on va les caca OK ça balé boy top tika bilo ma bewa ni tu mutakala mutakwa les gars awa wazal kwa mbinzo aleke awa donc combo yo donc c'est ça donc ouais na pe mais mission na yo il fallait qu'on a débordé parce que dans mon monument biloma mike bon mais ça contre il fallait qu'on a bon mais pour na kabuzo boyo ndenge fingi c'est fallait et ça continue biloko landira lobby azoloba kasi yango to koma to chité na biso dernier mono ezanini conseil nini okopesa batu nyonso pour pe ezonga ba mafinga o esila donc ndenge omoni conseil akopesa bato ba finga rako et ça neti get pena bango ça neti biloko na bango biloko rolia donc yoko pesi yoko yako tuté pour so pekisi yango mais na kanzi lo so sala na vie ça to comprendre donc ko pekisa été pas to pekisi comme ça ngapo na ngai ndenge za tout va ndelo que non tout va gagner ba finga ka bon ah non o finga lemso o finga pour nga to chakaka pour côté neti ya les deux bateaux ça côté Kofi bateau finga kana na mona bango pena ndi finga donc bazala mo kanti bateau moko bongo na mona mais à part on n'est pas Kofi bazalaka tango kijoro bazala na bateau Kofi kijoro petit mso nyamakor o mso land o mso na mona isute land mo za ko za o te wato fingo te moko na mona isute voilà conseil mais conseil penda un du côté la biso bateau wana ndi bazala bazo ke biso bureau comme bureau bureau pique ça bango baroyoka d'accord on est bureau mais côté n'est na bien on parce que mon père mon habité comme mon père ko fa pique c'est on est comme déjà boy n'est que boy on fait ko pique ça tout n'est que boy ko et que nega n'est na bile aza kunate yango côté oyo oya fali so ba va mo na ndenge zo kendela ngote ba ko ba kenda botika comme ça ngwana mais pour batika pour so batiki kasimba mba vandi et là ali ça c'est donc pour tika eza passé mais pour nanga ça pour ma finga wana c'est pas ça d'accord merci beaucoup camionnette Mbola bato est choqué bango balimbisa yo ouais bato ba sepela pe bato merci beaucoup ndeza phrase belinga dia pas bato pena est choqué bango balimbisa OK mais bato pena est choqué bango pour on a bien maniqué bango te choqué balimbisa ngate mais na makambo sous on a lobby penza na 5 minutes bolimi si balobaki na baki na lingi so makambo te na choka rapo bato azo lela mbola pena mbola to peksa ma finga tout ça les groupes d'accord to raser bato ma finga to le bateau pena ba ki passi balimbisa ngai OK ba remerciement n'est pas banani au batalio lelo ba remerciement ngai so na bani ba so kameto leke bo ki ngai te ba koma na nzem
Ah, pardon. Ah, mais t'es jamais sonné. Il y a un monde qui va à l'Albana. Mais tu ne jamais na bafle. Quand on va faire une casse au lit, descendant. Ok. Ouais. Strong, Bojos, Virginie Diwa, Modeste, Mobali, Karine, Kumimpoi, Désiré Mobutu, Mibenga, Mobali, Judith, Pasteur Konde, Betesai, Godé, Nati Lokole, na pesi ombote pa ozali. Ya Nati. Gauthier mascotte, basket nanga, chaussure nanga, oyebi. Yoanga yi, wala massa danger. Maman prophétesse, Mimindaya, maman na Chaneli. Shana Mbola, Poupé Kinkela, petit nom la Kanda. Ya Mabe. Oui, Mouto Tuninga. Mouto Yem Tomoka pour la petite Tuninga. Ah ouais? À la Kanda Nabiyemna, Fubasina. Manik, Kiani, na Belgique. Salon Denis, na Chargé le Roi. Bokenda Okata Soukuna, Kimeza. Les Pikabamba, les génies de l'automobile. Soule Kauka, Tose la Kara, élection en gros. Tu as vu que sur les Kakinokala. Pasteur Edmond Ngabou. Centre évangéliste Emmanuel, Nabonei, sur Marne, de passer au Penati, Nazarana, ma commande, Nazarana, Nazarana, la Mouka, de passer au Moko, à Ebelo Sambo Makasi. Donc, même Dario Kundongo, Azana, toujours na pasteur Wana, na PC, passer Edmond, Bambote Mobile. Merci beaucoup, Camionnette Mbola. Ah, on a évité mission. Natala Okaningo, Siko, Natala Okaningo, mission. Merci beaucoup. On va aller là vers nos forts et ça, on a bien fort. Ah ouais, Camionnette, merci beaucoup, merci vraiment. Camionnette Mbola Ozaki a biso le long invité na Image Prod chaîne YouTube où la rabino qualité propre ya solo et si les bino na ba palin bo s'abonner massivement na chaîne YouTube na biso, vous en a fait un mariage, vous en a fait un anniversaire, vous en a posté shooting photo, vous en a posté service traité bat balia malamu, contactez biso numéro na biso eza affiché non, écran Nabino. Salutations spéciales à toi, Evan Tumbana. Envers, c'est mon mbongo. Ya solo, c'est toi qui as surmonté. Avalopundi, tour du monde. Tambola, salutations à toi. Salutations spéciales, il y a Wadjenou Kabasu, conteneur, il y a Bilamba, salutations à toi. Et bongo Jimmy Chimanga, port des chapelles. Salutations à toi. Salutations à Papi Lebo, Oise Telecom, na créé salutations. Salutations à Gilles Makaya, Pirvier, à Petit Naefa, ya basket. Salutations spéciales à toi. Et bongo Cornélie Mounongo. Code mondial 001. Salutations spéciales à toi. C'était votre émission Carré Parfait avec votre humble serviteur MS. Émission la bise Sili, Tokutani Malasima. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne Image Prod Toleka.